de Miap, Namaki, la frontière il y a Ouganda. J'ai fait 6 mois. Nazaki a tué. Quand tu disais, on a un musulman là dans Bitumba. Après 6 mois de travail, je vais rappeler. Quand je vais rappeler, moi, c'est un gars. Alors, ça m'a beaucoup de travail. Oui, oui. La salle de moi, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fait. Vous avez se retrouvé sous des. Oui, oui. Quand je m'en la première fois, deuxième jour, directeur cabinet, la calotte est dans d'autres, en cabinet à Mbongo. Abino, Kali, Mbongo, tout ça. Ce que nous sommes là, parce que moi. Dis que cabinet Mbongo, tout ça, tout ça. La bombe d'autres, d'ailleurs, ça papa. Ça lève sa vie. Amen. Alors, le lendemain, j'ai qu'à faire une gagne. Avec une gabine, il est fait son gamin. Amen. Alors, dans l'école, il y a un mois, il y a sa papa. Papa, il faut comme un peu. Papa, papa, qui est dans ce Canada. Pour que papa, c'est la remise de reprise pour nous la générale nous souche. C'est la remise de reprise. Général a compté. 3e jour, à Bani Moussala. 3e jour, alors, à signer faire des routes. À signer faire des routes. Fait de votre maillot. C'est que aux autres qui sont déjà aussi poste bien. Amen. Peu poste on a aussi mbongo nemo sakanate. Alléluia bana zamba. Amen. Ba ko condition ba longo ata ko longo. Amen. Sinon la moyen vous continuer to. Nous allons continuer. Ça continuer. Général. Bon ça. Alors baninga na il passe à des bureaux. Ou à Zanakis, je l'ai raconté la 3e chose, c'est un document là, historiquement parlant, les affaires tout à l'Ibosso, je l'ai assigné. Amen, madame. Là, il s'est dit, comment gâter? Attends, parce que les remises de prise, tout va changer ma généraux. Oh, il y a beaucoup de dossiers à l'Ibosso, il y a yo. Est-ce que ça va dire? Amen. Papa, là où on a l'Ibosso église, il y a une poste manga. Là, quand on est église, voilà, vous avez vu dans la Ligue chapitre 7, ils ont officier encore à Torah église. Mon conservation va Torah église. La Ligue chapitre 7. Et quand on a eu problème, Babengi, Yesovi, Motoana, a son mérité. Pour y aider mon Torah église. Miracle Salamaki. Et que Salamana vient avec Katapo. Amen, Banazambe. Et vous avez un déco, vous avez un ami à souffrir. À souffrir, pas ma yébisa aya, c'est même le oyo. Le bas indépendance. Indépendance. Des semaines. Bon, tout ça toujours dans 16 mois, tu vois. Papa te moni à Zalewa, à Zoseka déjà. Papa, comment on a des peu de comment on a il faut se monter et Lingoma. Comment on a José le Tonadio. Avant la commune à Bumbu. Oui, oui. Bon. Na limite mwana beta c'était mingi kama ndoto. Alors maman ba frère ba sœur solo ti ndoto ko négliger en côté. Donc na ndoto ndoto na mon grande sœur na mai. Na ndoto na ba kasumo mi parler ba binga benza. Grande sœur na zo sana ke biso to lingi na vina yo o ba no sa ka ba nyongo. Wala oloti na ndoto. Wala oloti na ndoto. Ngana mo ko ngando. Na mungi ko. Daí eu vou ver o mundo aqui, eu vou comer na nyongo. Eu sou na puta, a nyongo muito sucilhada. Eu vou comer no. E puis, aí tu escuta na, mesmo o mundo na comi, então na vamos pela bière banana ko tilo bina tongo. Aona mo la ngade. Donc on voulait la côté bière masan. Na me la bière. Bon. Ngamo na mo que ça normal, c'est ici moi na bino, faut pas délivrer. A partir de partir l'église, dans quelle église, nous avons expliqué, mais ils ont aussi malade. Bon, comme ça,
comme na 1 heure na la émission ya pasteur na radio azoloba azoke wana esilinga mati wana peut-être concerne ngai il faut nakoma na kipata wana soki 24 na ye va pasteur tokutani na ye tosololi na ye bon ayebisinga en tout cas eloko nayebisi yo ondimia d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na onga bina ndima abinanga na lingi otika masanga et puis ozalaka na mwasi moko vivre le miracle. Et puis, après, ça va 10 000 ans d'offrande. On a besoin de ça là. Et ça va faire un peu de temps. Mais on dit qu'on va gêner pendant 3 jours. Donc, si c'est un jeune, on va le faire. Amen. On a pas de temps. On a pas de temps. Si on a pas de temps, on a pas de temps. Bon, c'est quoi en tout cas, pendant l'année qui m'a commencé pasteur au Baïnangaï, Nazula très bien. Très bien. Très bien. Alors, Kamakamona Papa, tu es ça. Les asoutenasser, Wana, Abadi, comment vous avez dérangé comme femme de nuit, Bani, Nazomo Namosuste. Donc, ceux qui n'ont pas de c'est quoi le Masanagasi? Donc, ça s'appelle Mili Moana, et qui est le roi de Génaki. La bombe a supposé Masanga. Osa Masanga Pesili. Osa Pea, on n'a pas si pas encore Alléluia, Nani Mokozi. Yengo témoigner. Makambola yo sikoyo. Et Sindi. Oyokinga. Parce que aussi on se repentir. Et Ntambe Azwa Siko le débat pour la abomisa Vinayo. Au vivre miracle, c'est quand souffler la Vinayo. Makambola se débat et conduire les lots. Au nom de Jésus, la déclaration de l'objet. Amen. Alléluia. Et là, on va se en tout cas, on a mon changement. Donc, on a commis membre effectif. Alléluia. Alléluia. Bonne assemblée. Pour ça, toujours, on a seconde souffle, ils ont continué. Et tout le monde est gênant, mais comment on a dit pour vendre? On a fait Freddy, on a vendu la robe. Oui. Ce qu'on a fait. À la Dakar émission, parce que nous avons victime. Il y a un bataille à préserver. Mais on a émission à la radio. Une émission à la télé. Si on est à la télé. Si on est na na komia wa akutani na yo to solo yo expliquing abakana makamoloba na koma isouvie koma i passe Kinshasa da passe makamutu ya i compliqué afani na daipe na mwasi atikala siko na usani ni kolia Kinshasa impossible afani sibaide afani you to ya na ka prière la délivrance au télé ka place novité mutu nyonso alingi abala ou bien un problème ou bien nini ayasima loboko nanga après aomona eloko ana posa nasalaka mpe service wana otosenaka 3000 francs asali service wana lembala moko nabi te lokola na sibi na baétranger nakoluka mwasi oyo azala mboka nanga moko nasali mpe yango mpa nakutaki mpe na mwasi oyo nalingai na 2006 Théozonga ici na 2014 na tunaye azaka célibataire. Ça va? Pourquoi il y a un gars déjà? Ma continuer là. Asali pe esalaki ekoki. Eloko etiningaki na ya témoigner monene ya Nzambe ezali. Oui. Dimanche passé, balongwe pa azalaki na Équateur, bakoti Masou. Baye bakoma jeudi. Akomi na butu tellement ke ayebaki mpe awa te, mwana ke eza te nakomi nakuti ye toyambani. Natuni ayoye alobi naye bien. Mais bafutisi nga eloko te. Bafutisi eloko te. Nanga na biloko tike nakuti te, na biloko na ngai nakuti nabi ndenge nini. Opesi mbongo te, ote. Quand on va prendre le contrôle, on va y aller à pembeni nanga, va stopper, va sauter. Parce que pour n'a pas vite de zoya, va bundi, pour n'a pas tout qu'elle a foutu ça va bundi du tout. Quand on va bundi, makambo ya foutu ça va bundi. Et c'est ça, il peut aller naïe, à qui a foutu à ta 10 francs. À ta 10 francs foutu t'es à bureau. Ça va c'est donc super. Au nom de Jésus, viens d'abonder le Congo. Amen. Amen. Alléluia, pas d'assemblée. Yoso lukambonga kobala, nzamba zopesa mwa kobala. Yoso lukambonga koteka, nzamba zopesa ba voyage,
azopesa nyonso loba amen bana nzambe nzambe se manifeste kati na bino ndenge bolingi kotémoigner bovivre bagrande chose au nom de Jésus. Voilà, namoni susu jeune fille awa sere kombo nani mpe ovandi wapi? Je me présente, je me nomme Stère Benes. Oui, oui. J'habite à Ngaba, c'est l'avenue Bachoko, dans 16. Ah, afandi na Ngaba na avenue Bachoko numéro 27. Je serai moi bref, bref. Oui, oui. Je témoigne un fait que Dieu a fait dans ma vie. Je souffre de Ah, à témoigner moké, mais on a déjà passé les 4 naïpons à Balé Kokela na Monsoma. Hémorroïde. L'hémorroïde était en français. Dans les gars, les gens Monsoma. Ok, continuez. Je prie le Seigneur, oui, oui. Le Seigneur guéris-moi, guéris-moi. Abano de la Nzambe, azolo bakekolo bikisanga po azoya awa, complié, azosenga Nzamba bikisanga na Monsoma. Aujourd'hui, quand le pasteur a prêché, oui. Quand il priait là, j'ai senti une forte chose en moi. Oui, ayoki tango pasteur azobondela, ayoki nguya ekiteliye na zoto. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il va témoigner, j'étais guéri depuis malade. Mais ayeko témoigner, malade et limwe appliqué sur place, yango ayeko témoigner. Alléluia, bana Nzambe. Est-ce que tu connais tango ko pona ko na au pire de la grande chose, il m'aurait eu une mission pendant vous développer, et on dit que ça va permettre comme ça sur la Jésus. Amen. Alléluia, bana Nzambe. Voilà, jeune fille, ça va venir témoigner. Comment on a dit, on va dire. Comme on a massé à Angèle, oui. On a pas gagné si on a planté dans la Bible dans Yolosi. Aux ans à Kébé dans Yolosi. Oui, au lieu de témoigner, ça va servir de bonheur. On a témoigné Nzambe pour la fête maintenant. Pour Nazari, moi, je dois avoir une casse. On a fait ça, Nazari, une casse pour pas d'avoir un fille. Il y a celle qui nous a mis en casse. Et comme tu as un niveau que là, papa a bien arrangé, je suis là, je suis là, je suis amba na ke zama za beso sele na banya ko sele na ko sele négligence makasi pour la 2005 l'idée na zala na ko fela na 2005 et avec ya ko ki maka na ki ma fe na butu ka mona sans pas que le piqueur a na ki ga mona kumba sibiti si ko ya na ligne na lela nous avons continuer toujours na 2013 na 2005 bon ouais na braza que la braza de awa na kitambo bon asu na 2014 awa. Bon, quand il a négligé ma campagne d'intercession, à ceux qui fait selon mon côté, bon, nous on a habillé ma périté mort si vite. À ça, il a fier le dimanche, les gens qui classent la retour, et aux hommes, on a tout crié pour faire un peu à quoi. On a combien de tout ça, m'a mis, ils avaient pour à cause de la bien un peu conseil là, les beaux tamailleux, de la programme. Parce que la famille, on a mon passion, la taille, nous doit sacrifier une fille au là à sa tête. Tout ça, on va vous demander la comment qui est, la mini. Mais nous avons le tika la population nous colons na la santé na ko zonga c'est ya nza benga dina sala kati na yo ya ngo sikola kuma ko sena nzambe na kuma tana bana ndako na zolela nzambe zongi samai na sala la yo na nyonso oyo osala osala na mitika susu boye parce que nzamba ka ke soko continuer na ko détruire maka mingi na vie na yo voilà moto na kuma ko bote na kuma ko yo ka sukoma force mo ko kuna ko la transoko. L'autre c'est la même chose. Il faut que lundi passé, nous avons des problèmes avec le gouvernement pour le salaire. Les bons panneaux comme ça. Quand on quand même pour respirer, il y a des choses qui sont pas mais quand même pousser quand on a senti la bien. Mais lundi on a des problèmes il n'y a pas casse. Bah tout ça c'est quoi souffle parce que n'y a pas dans ça la maté. Dans mon nation on a de banda pour lier na comme normal. Donc aussi comme on lia ou comme normal. Comme normal. Douleur les âges sous. Douleur exact chaque lundi nous avons passé la table de différence na vie na. Il y a mon le nous avons une manifestation ça vient de sous katana nous avons attiré à surtout l'intercession à l'intercession et à l'intercession à délivrance à dit oh union surtout à beaucoup bâtir na sous katana pour cela pour la beauté et au liba négligence c'est quoi parce que à obéir à la négligence à le dire à sous na la maman Célestine apprécie mon kumba laisser à yo paye oye pas mon sel dans zabo luka à souhait de grâce à bon de la qu'on a ôté parce que ma maman nous bâtir ma bonne amour parce que les signes qui des amis. Merci beaucoup. Grâce faveur à Zambé si abonné rigolo na yo. Zambé oyo atinde au service. On filme la grande chose. Ba to oyo que ça dit à kokangama et pungama. Au nom de Jésus, on va se kagawana. On filme miracle. Pour témoigner sur la bonne chose au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, tout ce que ça va bateau il va aller pour tous attendre et à poursuivre sa prière.
Nzambe a se manifesté katina yo. Et Nkolo a se manifesté katina yo au nom de Jésus. Amen. Voilà. Namoni sous sœur awa kombona ni ovani wapi? Na kombona masi. Maman Fifi, oui. Ah, na venu Bandung. Nangaba. Eh, est-ce que vous témoignez ça va salir quoi là? Eh, papa. Na moni ona na mona tena si. Amen. Na témoigner on nzamba salir ngaka siko. Oui, oui. Tant au bondela. Ah. Nazomona ba décorer église en couleur rose. Amen. Liboso a bakomi ere. Ah. Siko ere na otanga na mimona ngamoko. Amen. Na bana ngami bale. Ya fin asilinga ya na sibi papa bango. To liboso na moni osindi teba olo bananga ma sibi baki o eza ano eza na musa. La personne m'sabi, oh béni mariage nana papa. Alléluia, bana Nzambe. Eza au nom de Jésus. Miracle ya Nzambe ekokisama. Peto kobeni nango na kombo na Yesu. Amen. Alléluia, bana Nzambe. Voilà, tous nos témoignages à Souka. Bonjour. Ah, bonjour. Comment on a dit pour Frère Joseph? Ah, Frère Joseph pour Lemba Foire. Oui, au niveau de moyens Nzambe, combien d'années? Vraiment, Nzambe alobaka à travers la salle de Amen. La vie, la souffrance, il y a depuis 2005. Alors, la souffrance, voilà, et Tinda Kingana de la Jumba Mini. Parce que dans le médical, Jumba, comment on a bossé dans la souffrance. Alors, on a neuf besoin de comprendre mais comment l'unité, on mérite Jumba. On mérite Jumba. Bazolo bananga nyonso menga na olinga koyoka kaka te na oli examiner te zolo nanga ekomaki pena donc tant nyonso fuka na simba kaka oui donc comme si on a dit mais la situation au peine au monde ils ont changé te je me suis na on a des missions bien la mission titi malamoko na sur adresse na kanisi na yaki awa na expliquaki pasteur la situation na nyonso bref après ça, il y a des conditions qu'il fallait nalanda. Nalanda qui a roti, na genaki, zala qui lobby na formula qui gêne. En tout cas, pour ça il y a tout le monde pour aller donc na lingi sous ressentir il y a monté. Et quel est là? Na yebi siko le voilà pour ça tout le monde aussi tikali nzamba besoin ça. Alléluia, mon Nzambe. Au pipe miracle. Souffrance là était délivrée là. Nzamba délivré on denga délivré na porte na tubako. Banale lo makabuno esimba. Au nom de Jésus, peut pouvoir témoigner la déclaration de la combo na Yesu. Amen. Est-ce que tu connais ta maman comprendre le combo na Yesu? Alléluia, bana Nzambe. Ya solo tozali toujours na séance ya ba ya second souffle ezo souffler et puis nzambe azo pouvoir na besoin ya bana naye oyo bazali komi pese pa naye bongo frère kombona ni ovandi wapi ngakobona frère François na vandi na avenue Fatundu na ce côté bakisama mo avwa muke ngakobona frère François na vandi na avenue Fatundu oui frère François na avenue Fatundu oui siko yo témoigner nzambe na second souffle asali ni pona yo bon ngai na kobela malade asthme donc obandobela asthme oui siko esali combien de temps ya asthme asthme sali 8 ans 8 ans ya asthme oui oui kobela banda 2005 depuis 2005 oui alors na juba kis tellement ebeli pesinga ba kis tellement ebeli o roya no kis ne keno kis so million obika na ba kis musuku nga moko na zaki vraiment ma capacité ya rejoindre maintenant nous aurons pour na bika na hôpital omeki na hôpital na ya bokoko babi yo soki osui soki diamba soki nini yo na ba diamba o soko chona mai omeli okobika donc diamba otie na mai omeli mais obiki pété na biki pété alors nga pe na yebaki te na yebaki église te azalaki na sœur na nga abeti ando prier awa ye nte yokomemanga ayebisingaki non towana pasteur vraiment pasteur ya nzambe asela tokende e toye tokomi na yo mpe nakutana bino na posé bino quand même problème na ngai boyebisinga boprier mpona boyebiki naki esomba huile d'olive nake nasombi huile d'olive naye nango boprier mpona huile wana boyebisika huile oyo ekomi kisi bokende salela yango bosalela yango pendant 3 jours 3 jours na osala yango na état jeune du matin au soir
opakola na tongo mobimi opakoli na nzoto mobimba ozoloba. OK. Pourquoi pas même aussi fini comment comme sur tango saleli yango. Tango saleli. Résultat siko nini? Na ye na zongi. Ah. Tinde aussi ça ba séance on a nyonso na ki vraiment auto qui déjà un mois na ndambo. Oui. Asme. Ça fait 1 mois et demi et ça les sous-souté. Nyonso ekenda. Esili. Bon sikoyo batu nyonso bazobela ba asme ba umeli na yango okoyebisa bango nini? Vraiment na koyebisa bango malade ou incurable bato qui va ko bikisa te. Ezaka ka nini nzambe muta ko bikisa. Yango vraiment awa et pas pasteur je suis Nzambe azali. Nzambe azali awa. So moni ki wa ko mina suka. Oui. Baya awa. Seconde chance peza baya bamona loboko nzambe ninga moni. Voilà baya bamona loboko na nzambe ndengo moni et miracle mususu est opéré na vie na yo. Nazo bonde la pono lisusu miracle est opéré peut au vivre lisusu makamba minene na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Libérer toute demande à Satan son. Oyo sali katina bango, kono Jésus Christ bazar reconnaissant. Tikati grâce à Nzambe za la katina yo. Ndengo ko sa Satan son. Ça Nzambe ces hommes miracle nous sont opérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Ndengo oyo ko sa Satan son. Guyana Nzambe saisir le peine Nzambe opérer miracle nous sont la vie au nom de Jésus. Amen. Ndengo oyo ko sa Satan son. Puissance Nzambe saisir le peine miracle s'opérer au vivre sous miracle au nom de Jésus. Amen. Ndengo oyo ko sa Satan son. Guyana Nzambe simayo au vivre miracle au nom de Jésus. Amen. Amen, Bana Zambé. Voilà, tout petit, c'est la mission Nico. C'est le Congolais qui peut venir pour la monnaie à la seconde souffle. Au lieu que tu vas nous amener dans la salle de Bonayo. Merci pour la manoba. Oui. Mais quand tu es monnaie dans Zambé, comment on a mamé Lisée Bamenga. Mais quand tu es monnaie dans Zambé, en tout cas, la souffre mingi na passe na banoyoka na mabele, na mabele na ngai. Et bien, nous avons pas de ma case dans le comprenant qui est à Guinée. Ok. Nous avons quand même mingi. Bon, nous avons qui fait, dans l'état, il y a on va date na biso ne tozwaka. Na sala ki 4 mois nazo regretter. Donc na bande komi tunisa pona nini. Mais tant kaka na komi awa. Na yebisaki paster ba makambo na te me nalobaki kaka ke nazolota bandoto mabe. Ma parti ka ya prière paster asui kaka mayo ya melaka pesinga ke mama mayo pambola yo. Nyonso eza kati na yo tikete bima. Kaka tango nazoya nazaki nayaki samedi nayokaki eloko moko boye na kati ya libunga atanga nazoke mbala moko rege edini mpe mitro mabele pasi eza nyonso ekendeki nyonso to mabeke ozoka lisusu te nzambe azosola mbala alleluya so bato nyonso bakutani na makambo moko okotolisa bango nini bon bato nyonso oyo bakutani na makambo na baya mpe bakomona miracle ya nzambe baya mpe bakomona miracle ya nzambe ntango yaki na kondima guyana nzambe nsima yo nzambe se manifeste au nom de Jésus na kombo etolobi amen eske tokomesa maboko makasi mpona lokumu nzambe laissons souffler voilà merci beaucoup tomoni lisusu mama kombo na litokani wapi kombo na mama binda nafandi na kimbano na kimbano oui mama sikoyo oyo temoye nzambe asalemi mpona yo eko temoye nzambe mpo naza na teka ntango nazalaki na yo ntango nakomaki na baproblème nakefande mpo ya bato wana babundisi nga na ndenge moko ya kosakana te atali mpo wana soki nazalaki na vie de prière te na ngai nakufa mais nzambe abaloli dossier bato wana moko na bango akufia babundisaki yo ntango yawa ntango na yawa na maladi makasi nzambe abikisi yo abikisi ngai mpe tolobi retour à l'extrémité moto akopi akufi alleluya bana nzambe aya mibale nasalaka premier momona insomnie kosalaka 10 jours 3 jours 4 jours donc insomnie olalaka poni nalalaka poni te ntango nayebisi paster donc na kutu soki bato balali yo poni eza te titongo na moi ndenge moko elala siko paster ntango abondelaki nakomolala lokola bebe donc oye tobondeli siko bakomola lokola bebe siko bato nyonso baza na bainsomnie baza na bitumba bakundisi bango na ndenge nyonso ezosimba te okotisa bango nini baya na esika bakozwa solution ndenge kaka kotémoigne gloire ya nzambe apparaître na vi na yo bitumba yo nyonso bato batikalaki loba batika kobundisa oyo akomeka alanda bo wana na kombo na yo
pongi na yo ezala paisible na bien kaka ngono jésus tolobi amen. Est-ce que tokobeta maboko mpona lokuma yesu? Beta maboko mpona lokuma yesu kristo. Souffle, souffle. Voilà, namoni lisusu sere awa sere kombo nani mpe ovandi wapi? Kombo nanga mama Jackie. Oui mama. Nafandi awa na panzi na ngaba. Oui na panzi na ngaba, oui mama Jackie. Siko zo témoigner Nzambe na second souffle esaleli mpona yo. Nzambe asalinga makambo minene esanga pamba te na libota nanga mobimba. Oui. Nakoloba boye avana yawa na bando yoka mitwa mabele pasi nsoto pasi na tongo na bana kokoka kotambola te. Mais oyo Nzambe asalinga eleki minene. Mabele na yoka susu pasi te. Okimaka mbangu na tambola très bien. Otambola très bien. Obano kotambola te mais siko tambola bien. Natambola. Mbangu kozokima. Mbangu pe na kima. Est-ce que oko sauter na to ta so oko sauter? Donc tu vas pas comprendre le groupe de Yesu. Voilà. C'est bon ce que c'est. Namoni mama zaka la témoignage ko ini susu. Na témoignage susu. Jour de yake ezaki lundi na journée ya indépendance. Tobandaki kobondela Nzambe azotalisa ngai libota na ngai. Abi bakanga libota na bino. Bondela mpona libota na bino. Nakoma bondela mpona libota na ngai. Nazotala tozalaki esika moko neti na motamu. Mais Nzambe azofongola biso. Nzambe afongola. Afongola. Naomona susu neti na kati ya nzete ya monene. Transonese eye ezobimisa moko na moko na kati ya libota na ngai. Yango nde naokumisa Nzambe. Donc sikoyo libota ekangolami. Ekangolami. Alléluia bana Nzambe. Gloire et paix louange à Nzambe et se manifester kati na yo. Au vivre makambo bien. Ndenge Nzambe atamboli yo mpe na libota mpona libela na kombo na yesu tolobi amen. Papa mpe amoni ezotémoigne Nzambe na séquence ofi asalemi mpona yo. Bandeko, alléluia. Amen. Lelo oyo naye kotémoigne ye monene ya Nzambe. Nga nazalaka ebembe na kufi na sekwi na bolingo na ye. Alléluia. Bandeko moko balikaki l'hôpital esika nakotaki hôpital. Batali nga boye balobi papa Jean-Pierre 15 minutes ezebele nakauka na mbeto nazokomona na bukile na mbeto te naomonana te basambeli basengi nde Yesu aye kondima losambo na bango baye kozongisa na bomoi. Deuxième fois nabeli papa yaka meme na ndako nakati na ndako aye ti na ndako sambeli atikeli nga beme mboma kutaki naolala na salon atikilaki ka baverse moko boye na meditaka le matin, le midi, le soir. Sambeli atinga na loboko alobi ko décourager te. Ba verse wana on meditaka chaque jour. Ngabi merci papa. Papa sinite la kei. Mukolo na kabataka mbongo papa atikela kanga na gozo baki. Na tiliba ke noso de la kisi. Na personne ordonnance. Ba ena kisi wana na meli. Komela na meli na nali ondire bazokola musanga lamuka na moi na lamuki ayoki mwa chaise te koti na nzoto na sengi bati na kama ina dushi na kele kosukola na sukola ate papa courage zate na bima na kele na dushi na kele kosukola jour kata wana na meliki si wana na ke bati na ina dushi na kele kosukola na yoki peta courage pete ye na nzoto na zongi tango nasi kosukola na zongi nasengi moyo kapolia apesi nga na le na melima ndikotaka baverse wana bandikotaka baverse wana otikelaki nga esi nayoki courage change koti disikoyo ngaalisute ngalobi lobi na kokende église bamata bakita lobi na ye pe l'église papa photo oyo mpoka na nzambe basaledifier tomoni oyawa obimi liboso otémoigne na second souffle nzambe asalini mpona yo
Haleluya bana nzambe. Nakulisi nzambe lokola isingana mzera oyo lakini nzera mabe. Nasufre mingi. Napandaka mingi na bapetishe na ngaki banga ngakisi mingi. Ambuka nakota kiba ngakisi bakosa inga mingi na koti na basimetiere ba 0 na keina bambai kosala ba ceremonio nazo ba esprit. Bae kopesa sikunga esprit ya maimuna. Ndoke na esprit moko ya mabe. Esprit yango sikoyo eyo kolinga sikoyo na bana kopesa famille nanga. Mais makila pe ya nzambe okola makila makasi tango akenda na mai na bata basenga nasomba bougie rouge nasombi udi na babitambala pembe tango nga na evoke na zero na moni mai etoni mai zaki na se kuna mai ye etoni liye kumanga mais etikinga deuxième fois na moni mo pepe ye makasi enikisi banzete katinga na kobanga na bangiti misatu eye sikoyo nani koi oye liboso na ngai ezomeka ngai lobi olingaki ngai na ye onga na lobi nga nazali koluka koi te balobaki na kozwa sirene mai mami wata po apesaka nga mongo me nsima nango namoni alimu azongi ntango nasilisi nani seremoni wana namoni bato mingi balimeli nga liboso ntango namoni efule ya bato elimi liboso na nzela nazanga moko nazongi nsima nazongi susu na mai na evoke bapesi nga siko ntango na evoke esprit eye ebi kobanga te topesi esprit volaire bapesi nga esprit volaire abi place nyonso koleka ya koshimine oti okoma na ndako na yo bapesi nga yango naleki katikati ya bato oyo bazali komukanga ta bamonaki na se kuna makelele eza na se ya mai babi oyo babandi bango nde bati bakangisi nzela na bati siko nga naleki katikati na bango bamoni nga te ntango nasi naleki nde bakoba o asi alekaki na ye alakei ntango nakomi na ndako namoni sikoyo nga base namoni mbongo oyo ya bamokutu wana ya rouge ya ba 1 million de zaire namoni plein ntango na sikoyo alobiko akosi bango okausa yango otia yango nao na moi natia yango na moi nde abengi bamasa na nga na lobiko oyo alingi sikoyo namitipe po apesaka frere namitipe bamongo nde bamasa baye ebele mpa nanga bakusu koyibelanga batama bayetenga babor ebele mpona apesa bango kisi papa moko kutu garso moko azalaki na fiance na ye elingi asala mariage azalaki asi asombi biloko na ye tout mpona multiplier napesa soki abena aluzela na 500 dollars nasala yango 50 000 dollars nabiyaka nango aye na 500 teki biloko nyonso ya mariage aye nango boye na evoke esprit zero esimbili là omimi magicien escroc nasambeli na ti naye komema ye na kati ya mai nabibo yo tikala awa esprit akwela omongo wana ti nga na bimi na tike na nga na zero ya naye okutayebeka na butu na butu ya zero ya naye kokuta ye oyo bapesa ye mbongo bapesi ye bible bapesi ye bible non baesprit epesi ye bible bapesi nga ye bible nandi pas de problème eyosonga sikoyo ntango namoni boye sikoyo famille ya fiance ya mobali wana baatake babi mbongo biloko oyo tosokaki mpona mariage eza wapi o ayikoyo evoile serikali tina memaki yango moko boye baye babilinga na ndako bakanginga babilinga na la police na gendarmerie kana nawe naza la gendarmerie wana tititi bakanginga babe apres wana bakotinanga na prison nde abo batina bakutireka lobi lelo nalimwi na kati ya prison nalimwi nakimi nanga na ngoma tano nakomi na ngoma kuna tini nde nakoti siko zamba nakomi rebele donc kuna na goma nakoti na kati ya zamba masisi nakomi rebele alisima bapesinga mpenza grand fonction ntango nakomi na zamba po bazali komeka biso badokter aleti nake nakizama na kati ya zamba na barebele ali koboma basoda mobutu 150
150 000. Tukunaka na bango na kati ozalaki na ferme ya Ngezayo. Bakomando ndenge babereku lelo kaka na wana biloko na yo. Biloko na nga naza parce que apesinga 300 hommes oyo nazokomande. Ntango todeloge bango na kati ya ferme ya Ngezayo kaka balobisa serikali nyonso bazalaki wana ale nde bashefu ya Masisi bapesinga medaille. Bapesa medaille? Oui, bapesinga medaille bakasinga na kati ya kutime na bango basali bikelakela na bango nati obakisi susu mosusu. Nde na bibi ale kaka bibonga na sisi po biso tozalaki na territoire na biso ya Lubero ya Butembo Beni. Comme ça biso tokende kosalisa bango mpo bangrive eyaka makasi babunde contre balandi bafunda mingi nde basengaki aide epa na biso nde tokitaka kuna kosalisa bango nde tozoni wana sikoyo bobanano wana toke na ya bokoko mosusu sikoyo bokoko ntango nakomi mbujimai nganga kisi ya solicite nga abi namoni oza na étoile ya Pierre abi yaka epa na nga nakomi epa na ye ntango nakomi epa na ye akati nga nzoloko ntango akati nga nzoloko awa na kingo alisinga mosuni ya mungu wa makasi kuza na kati ya mbabola me nazoya mwa kati ya mbabola donc ezo mungu wa makasi na moto nyonso nsima ayokopesanga condition nalalaka mwasi na monte nala na butu nasokolaka nasokola nalongola apesinga bage apesinga na brasele moboye brasele nsima natuni esiko oyo nde signification yango nini o wana aezalaki ndoki nyonso ezala masasi ekozwaka yo te naye nameki nazwi arme nameki na mibeti ya solo esimbaki te omibeti arme mais rien esimbi te ale nsima nango tokei bamite biso tokei na bunia esika sikoyo toutaki mpo tokoma awa nde namoni nyonso oyo siko bage ekobunga ntango bage ekobunga nakoli komona milimo mabe nalikoyelanga nabana kobuma se namoni moto ya rouge mpona bete masasi nde mokonzi akotolaka munduki nakomi totasa arme nde naye kokota na eglise moko kuna balobiki mpona na délivrance me nakotaka na eglise wana me esprit sikoyo akozongisa bikelakela wana ezalaki te sikoyo oyozonga awa naye kozonga sikoyo na église missionnaire évangélique Maranatha nde naye kotika yango nzambe namonanga onakolobakayo kotika satana mosala na ye kokosa mo satana yebaka nyonso te soki ayebaka nyonso eloko mosu toza kotuna ye nalobi awa nazoleka awa nakuta na nini awa liboso satana azoyeba te nde yango nalobi baloba misio wana alakisi batika satana azokosa bana na nzambe satana azokosa bana na nzambe ndenge otie makolo awa délivrance esekoti yo na kombo na yosi banda lobi ndenge totupaki deja bakisi banyonso esili lelo samba tia baage baprotege yo mpona libela au nom de jésus okomi mwana na nzambe mpona libela na kombo na yesu kristo tolobi amen na nzela na ye famille bonga alingi atémoigne na kombo nani obandi bapipi nzambe asaleli mpona yo masekoso Bande Alléluia. Kombo na nga mama te navandi na kama 73. Vraiment akumi na makala. Mama sikoyo ozotémoigne nzambe asaleli mpona yo. Ezalaki vendredi kaka awa na prière. Vraiment nakokuta ata kopema te nazoka panzi pasi makasi. Ti prière esili nakokata kobondela te. Na telemi ntango prière esili nakai pa efadidie. Papa nazoka pasi na panzi. alibuna kisi ko esaka pasi nga te esaka pasi adisimba nga liboko nabondela mpona yo nasimbi papa eva abondeli mpona ngai nakenda ndako nazosufri kaka pasi makasi sikoyo tokomi lodi nauti koteka nafandi kaka na kiti boye esi bana nazoka pasi makasi na panzi bana bayelisinga yo mpe ndenge obangisaka bato yo mpe lokola mwa moke boye ngabe bona te nakenda nanga na mbeto
natikala mokongo na mbitu nazoka mpasi nakoka te etali na pare 0 ngabi nazoka mpasi bokola nini nalobaki kaka liloba kaka moko nabi nzambe na ngai azoso elokamba yikisa ngai nalamusi sere na omi ngai kolanga tobondela nazoka mpasi makasi na kwanzi nalamusi bana nyonso balamuki tobondeli banda 0 heure ti 2 heures du matin tosilisi priere vraiment nakumisaki nzambe azoso elokamba abikisi ngai nandimaki teke ngai na kokuta na baninga awa esika tozanga na journal lelo kopasi na oyo bavriement nandimaki te na kokoma awa mais sikoyo eza te sikoyo esili abikisi yo abikisi ngai nzambe josé lokamba c'est donc souffle sikoyo bato nyonso bakwaki bango panzi babeti bango flèche yo mundu onini sikoyo koloba bango nini en tout cas bayekaka awa esika osete osouffle ezosouffle kaka c'est donc souffle ezosouffle ovivre lisusu miracle mpe oyo nyonso akoluka yo na ndenge wana lisusu nzambe abeta neti nako olingi otémoigne nzambe asaleli mpo na yo mpe kombono na mapipi obandi wapi mapipi na bandi numéro 20 na commune na 26 na ngaba boye olingi otémoigne nzambe asaleli mpo na yo ndako nakutela naloba na papa na tola naingabi papa naolinga nazwa ndako ya sherki naingi nazwaka ndako ya kapeta papa abondela mpona ngai tisenga ka ndenge olobi ndenge mpe esala tobandi tosi mpe ndako ya monene na 80 nakutela 80 ti ekomi na 2015 mama ndako abenga o ndako ne ekomi 100 nabi nzambe eokana eboye te papa akondela mpona ngai nalobaki kaka ndako na 80 mpe oyanolaka sokoma lisusu point achange si toyaka vendredi otangaka ofrande ya 2000 nango kudu bango mosusu ntango ayebisinga moto ezalaki discussion nabi mama $100 nakoka te sango makoki na nga mama sili kaka ke na kanda après une semaine nakomaka soki nanga mobimba mokuta so nakonzi bambuma ebinuka si vendredi toyaka na 2000 na baki pension azali na kui te kakuli moko itilizaki awa bakolinga lelo nakenda mikuta nyonso esili balomoko esili apres totali mpe mikolo yango papa ozali su mbongo te meme akutela ndako yeya te atemi mpo kaki soki opesi temi loba liloba moko ntango alobi kaka ti nzambe temi mpo na nga ezonga mbongo na nga ezonga yazongi papa kotakende na kosala apesi ye 210 aye na ngolobi ntango aye na ngolobi abengi mama ndama mama yaka mama taye naise mama obatisa ndako no $100 no ya ngolo mama alobi te naozali susante alingi combien sus 84 atikela 80 haleluya bana nzambe nani mokonzi eske tokobeta na kolo maboko makasi okoko ya nzambe eza mikolo na yo nzambe afungoli maporte ake manifeste kati na bino na mobali na kombo na yesu amen